Salut la famille, les loto kolobela, exhumation ya maman Mouilou. Toza na moi, ya maman Mouilou. En tout cas, to kozoba partie belé, ba site historique to kozwa yango. Et si ka on a telemi, nazali kolobela pona likambo ya exhumation ya maman Mouilou. Maman Mouilou akufaka le 27 avril 1959. Et puis exhumation ya maman Mouilou ezalaka na 2011. Maman Mouilou bakundaka yekuna. Tango akufaka bakundaka yekuna. Mukolo ya exhumation na ye bazoya na nzoto ya mama baye nango bakomi awa esika batonga musée esika oyo place bamonaka papa Simon Kimbangu place bamonaka wana papa Simon Kimbangu akufa avant place bamonaka papa Simon Kimbangu awa po bakota azozela nzoto ya mama po bakota na ye na Kinlongo. Donc c'est ça mukolo exhumation ezalaka bongo. Papa akufa na Lubumbashi. Maman Mouilou akufaka na 59. 9 ans avant nzota tata Simon Kimbangu ezonga na Nkamba. Donc nzota tata Simon Kimbangu avant ezonga wana maman Mouilou si amikufeli. Donc maman Mouilou alingaki komona corps ya tata te. Donc esenga ikeye akufa avant ti nzota tata se uta Lubumbashi eya donc bakutana akuta yango te nzota tata ekoti. Etangu maman Mouilou akufi nzoto na etangu ezoya mukolo exhumation na ye bakutanaka wana pene zaki likambo ya kobomba te o ezaki na molimo wana siko batu ba moni tata Simon Kimbangu atelemi azozela nzoto ya mama po bakota na mozole bazala esika moko. Donc c'est ça likambo wana ezalaka boye bakundaka maman Mouilou kuna na ngombe Kintsuka. Na ngombe Kintsuka azalaka wana ali mukolo exhumation na yende balongolaka ye wana baye koyana ye na Kinlongo. Bande olanga to wana ba site historique ebele to bandi awa tozo continuer olandanga go. Kaka ndenge na yebisaki bino exhumation ya maman Mouilou ndenge balongolaki yango na ngombe Kintsuka bayaki nango tina mozole. Na mozole pona batu oyo baso bano kimbangiste to koloba mozole. Mais biso bana ya ndako ba kimbangiste to bengaka yango Kinlongo. Esika nzambe tata Nzambe mwana, Nzambe molimo mosantu bavandi. Awa na Kinlongo. Awa nde basailaka ba réincarnation. Awa nde Nzambe asailaka réincarnation. O Nzambe amona na kate, me biso to mona ka tozalaka naye na Nkamba. O molimo santu aza mutu te, me biso to mona ka tozalaka naye na Nkamba. Kolo Yesu. Bozelaka koye boye ya Kolo Yesu, me tozalaka naye déjà awa na Nkamba. Donc esika Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe molimo mosantu. Awa. Donc bozole yango pona bino pona biso Kinlongo. Merci beaucoup. Go, to continuer kaka. Bon toza awa esika carte d'Afrique bimaka. J'espère que na salaka émission wana batu ba monaka moye ko funga na kati ezate eza ba ekoma na tango oyo tango mokile ko comprendre Nkamba yango le bando fungola mais biso bana ndako esi to yebi na biso. Donc carte d'Afrique oyo bimaka le 3 février 1989. Ne carte d'Afrique bimaka la betela bino histoire wana ezalaka histoire moko ba fourmi rouge na fourmi noire bazo bunda. Tango fourmi rouge na fourmi noire bazo bunda. Papa di ngenda zalaka na 5 mois o batata bavandaka awa. Tata kisolokele tata le lunga na tata di ngenda. Sikoyo fourmi rouge na fourmi noire tango bazo bunda. Et sali siko carte d'Afrique nde babanda ko bunda wana. Et sali carte d'Afrique. Fourmi rouge ba bomaka bango na fourmi noire. Donc papa dengenda bengi batu boye kotala makambo zoleka atelma ye aza molimo mosantu azo comprendre oyo ezo salama nde siko ba fourmi noire ta ba bomi ba fourmi rouge ba koti bango na mabulu na bango bisika bazalaka. Allez abi place o botonga yango oyo eza carte d'Afrique batu abi oui papa carte d'Afrique abi botonga yango tango babandi kotonga carte d'Afrique oyo moko ani ataka lekisaka lokolo na salaka émission wana alekisaka lokolo ani ati place moko papa dengenda pe yokolobake parti wana baniati eza parti ya Rwanda. Rwanda les temps à venir et que komaka désert. Papa Simon Kimbangu na discours asalaka na Mbanza Nsanda avabaka ngai alobaka boye. Mboka oyo ko bunisaka Congo les temps à venir et ko zindaka na mai. Papa ngenda pe yuko lobake parti wana baniati eza parti ya Rwanda. Rwanda les temps à venir et que komaka désert. Donc makabonza be akoloba lelo ina ne pas tata nzambe zaka mila mina pas tata nzambe zaka ina na koloba lelo quand ça sala malelo mais parfois ko sala na tango ya bakoko ya bana na biso donc ezala bongo yango toki kama maleme na exhibina site historique ba site eza ebele ndeto za na tozo kende kaka allez go awa eza premier envahissement o esalama na Nkamba le 6 juin 1921 ba soda bayaka po baya kokanga tata Simon Kimbangu
bakomaka awa babusaka ba désordre bazwi tata simoki mbangu bakangi ye awa place ozomona ana kati awa esika oyo ange abimelaka ayaka kobotola tata simoki mbangu na maboko ya basoda abwaki ye mbala moko na dimankenye donc place yango oyo esalamaka le 6 juin 1921 premier envahissement ya kati ya nkamba mais tellement que mukolo yango ezalaki mukolo oyo te baliokanaka na kolo yesu oyo ye akoki kokangama yango ange abimaka abwakaka ye na dimankenge donc ntango akomi mpe na dimankenge esika wana nde yango olongwaki mbala moko kosala 3 mois na mbanza nsanda ntango akomaki na mbanza nsanda nde kuna kolo yesu alobelaki ye mokonzi bakangaka ye na ndako na ye nde esalaka ke azonga lisusu mpo ntango ekokaki baya sikoyo kokanga ye donc c'est ça nde azongaka na nkamba siko mokolo oyo bakangaka ye eza mokolo anniversaire na ye tata simoki mbangu abotama dotolo babotama wabima na mokili le 12 septembre 1887 yango amonanaka na mokili tata simoki mbangu siko kaka mokolo wana ndenge banzambe bamibombaka na bango totie eza dati oyo ye abotama siko kaka mokolo wana le 12 septembre 1921 nde bayaka kokanga ye na kati ya nkamba donc journée anniversaire na ye eza journée oyo ye akangamaka merci beaucoup tokei voilà awa toza na esika oyo tata simoki mbangu azalaki kobikisa bato awa mpenza bandaki kotelemisa bakoka kolamusa baweyi donc bato bandaki komona te awa nde bandaki komonela donc mosala oyo ye asalaki oyo nkolo yesu alobaka soki otangi na Jean 14 verset 26 okiti ntina c donc kuna nde okomona te oyo akoya akosala ya mingi donc akosala mingi koleka oyo ngai nasali donc ye wana tata simoki mbangu asali na kombo ya nkolo yesu esika bandaki kosalela yango mingi balobaka ke jamais tata simoki mbangu asala na kombo ya nkolo yesu te non bosalaka erreur tata simoki mbangu asala na kombo ya nkolo yesu mpe atambola na bino te na bakoko na bino te me atambola na bavoila ntango papa kisolokeli donc ntango azotambola na ye bazomona mama mulu azalaki ye nde asimbaki mosala ayebiki bandaki kosala na kombo ya nkolo yesu ti nkolo yesu bandaki kokita bandaki kosolola na ye mama mulu bandaki komona donc vérité nyonso eza awa na nkamba donc esika yango oyo esika papa simoki mbangu abandaki koyambela esika papa simoki mbangu alamusaka moweyi oyo akufaka panda 3 jours mama dina oyo tata simoki mbangu alamusaka akufaka panda 3 jours même na bible ekolo yesu mpe alamusaka moto akufaka panda 3 jours donc makambo akolo yesu tata simoki mbangu bandeko na ngai bazaka motu moko kolo yesu aza na kati ya tata simoki mbangu azali kati ya kolo yesu yango bomoni ke soko lali ozobondela kolo yesu okotikala omona ye te mais so bonde na komba simoki mbangu tellement tona ntango ya molimo mosantu okomona ye amimonisi merci beaucoup tozokontinue kaka kozwa basite historique ok tokei bon entrée oyo bozomona oyo eza entrée ya baweyi esika baweyi bamatelaka ntango bazokota na mbanza soki moto akufi amataka esika oyo na ntango akala biso mpe tobanda komata biso bato banda komata na esika oyo mais baweyi bakende kopesa rapport epai ya tata ntango akende kopesa rapport balobi ke ayopesa rapport balobi ke tozo se coincé na bato oyo baza propre te lokola biso bingi bayaka nkamba awa bazalaka vraiment propre te donc biso koya na nkamba ezaki kotubeli otiki mabe otikali propre oye nkamba ezalaka bongo mais bato mosusu omona kotubela na ye bongo kaka mais ntango akoya amati mpe awa po awa basemba amataka awa aitabo tozo se coincé na bango bakende kopesa rapport pa tata ntango bapesi rapport nde baye kokanga esika oyo etikali kaka mpona baweyi biso soki toye tomatelaka na biso boye ou bien toke boye nzela mosusu yango mais oyo bozomona ezaka uniquement mpona baweyi donc ana nkamba topesaka mbongo ya baweyi kolia ya baweyi po papa mbenza nzambe ye nde moto ageraka bango donc ape na ngai na présente bino yango tozokende kaka merci awa lindalala oyo bozomona oyo tata simoki mbangu ntango azwaka baptême na 1915 azwaka baptême na mama mwilu azwaka ensemble baptême toyebi ke bolobaka ke nzambe akokozwa baptême azwa baptême na protestant boloba yango mais nzambe atinda biso bato na mokili ayebaki ntina ntango kolo yesu ayaka ye mpe babatizaka epa Jean Baptiste
yango pe tata simoki mbangu pe esengaki avant banda musala il faut azwa baptême tango azaka baptême azaki na sengo makasi bazo na mama mwili azaki na lindalala na ye badai ko pepa azo sepela na lindalala na ye tango akomi na sika na ye santo akomi awa azwi lindalala wana achubi yango na mabele ko chuba ki lindalala wana na mabele bakei tango bakoti lindalala wana na 1915 style le yango wale bimisa nzete oyo ebimaka na lindalala ya pamba pe ebotaka mbila te me esalaka fleur moko kitoko tuso baluki na ndenga sebo mola ka fleur ngo ndenge sala mutu nini akoyi kochuba ka lindalala ya pamba ebimisa nzete esala nzete o banda na 1915 style lelo ezaka ka boye ya oyo botaka na bible eza ba histoire yango pe tozoyela bino lelo ngana zo betela bino ngo boye me lobi bokotanga yango na bible po wana ya bible eza histoire oyo lekaka kala o siko eza histoire ya sika ndeko langa landa ekosala o bien merci beaucoup. Bon, esika onaza eza première poste. Na tangu bitumbe bandaka na tangu ya kala 1921, basoda wana bazoluka tata simoki mbangu. Siko tata simoki mbangu azalaka boye, nzwa mitili bikolo boye. Basoda baye batali na kati ya nkamba bamoni ete. Tangu bazobima bakomi awa bamoni ye. Papa simoki mbangu ayebisi bango muto bozoluka. Nga naza Jean-Baptiste te, naza Samson te, mais nazali molimo mosantu. En répondant basoda bongo. Bandeko na ngai alobi bien naza Jean-Baptiste te nazali Samson te mais nazali molimo mosantu tata akolo yesu seki c'est molimo mosantu donc yango boka tata simoki mbangu molimo mosantu oyo kolo yesu alobelaka kofanda na bilo libela na libela oyo le dominateur du monde yenda sala ba incarnation akufaka te to sala na etilelo siko na premier poste entre oyo to kote la kawana kuna kobimela boye ezali entre oyo eza ya ba saint na bato normal na bato bakufa donc ceux qui okufi ato eza partout dans le monde dans ceux qui wapona na poto mundela ko kundanga mais suka no eza molimo no ya awa ekotelema awa na premier poste obozo mona oyo kote wana na ngambu kuna nde basambiselaka so komi kuna même biso peta on to yaka premièrement to lekaka kuna okela bapesio bibeko oyoki mibeko nyonso ndenge kotambusela manakati ya nkamba bato pe bakufi bazape na molimo pe bazape na nini na biro na bango bakenda kosamba dona bawei na biso bato entre ezaka moko yo soki oza saint nde kokota so oza saint te okotikala amoni esika okande bomona ngona bonzoto me na molimo eza na bato ebele nde onanga bokanga data lelo koyoka ngo kofinga nga me ntango kokufa opesa nga raison na sia bawa okoya kosuka kaka na premier poste. Voilà. Bomoni ba site historique o to la kisibino et puis tozo continuer kaka. Esika toza awa toza na Lukengo. Na Lukengo awa eza makambo elekela awa mingi. Eti esika o toza Papa Alexis Juma zwela ngana parti ona momukie o la kisaba ndeko bamona esika oyo bozo mona oyo esika Papa Simoki Mbangu abandaka kovanda na kambarade na ye Papa Nchumbu Simo ndia abandaka kovandela awa. Awa ndio bandai ko solola mingi do soki awuti nkamba aye bavandi awa na Papa Nchumbu Simo kambarade na ye. Babandai ko solola mingi masolo ya koko Abraham na koko Moïse. Siko tango bandai ko solola mingi masolo wana et puis ayebisaka yeke les temps à venir ngana kobota maka na libota na yo. Ayebisaka Papa Nchumbu Simo ndoi na ye. Bavanda ka ti ekomi na temps moko boye. Bayaka kokanga Papa Simoki Mbangu. Wala Papa Simoki Mbangu tango ake prison azwi bateau de Moïse. Oyo azalaka nango atikelaka yango Papa Nchumbu Simo. Ebande kozala kote wana. Place wana ezala ndaku. Mais ba ndaku wana bakobuka yango bakotonga yango 3 niveaux. Pour place wana site historique nyonso il faut babongisa yango. Banda kovanda wana. Nde sikoyo abande kovanda mindele basango balobi bazali na bezoka bazwa bateau de Moïse wana. Bozoka bateau de Moïse. Likamba bateau de Moïse bebi yango dia na tango ya kala. Ezalaka. Mais ezo continuer tango toyesaka bino kole so Tata Simoki Mbangu baza mutu moko bo comprendre te pourquoi. Voilà lulendo wana. Yango wana bisiko mindele bazali na bezo bazwa yango bakende nango. Bayepe bazwi. Bakende nango. Soki bakomi na ngombe matadi bato wana il faut ka limwa. Limwe ezongi nango. Bakotela boye bato elimwe ndenge ni. Mona bakozonga lisusu.
babi bato bibiso to uti na bato ezongi ande tozana posaka to kenango babi problème ezate bato ezana ngo wala bomema na bino bako kende ko zwa boye bakena ngo ta bako koma kaka na ngombe matadi bato elimwe bako ya pour la troisième fois bazui bakomi na ngombe matadi bato elimwe ezongi babi no ekoma ka mususu bango bakei bakiko pesa rapport pa basoda baye bisi biso toza basoda alors que ça c'est ba jete to kende na bato wabi problème ezate bato ezawana bomema na bino basoda na bakei bazui bato de Moïse voilà luleni bakei bakoma na ngombe matadi bato elimwe ezongi lisusu basoda na baye babeta bapatu musimo babeta pasu musimo baye bakeli lisusu bazui bato wana bazui yango bake bakomi na ngombe matadi elimwe lisusu baye ko beta ye lisusu bazui yango lisusu bakomi na ngombe matadi elimwe papa tu musimo amoni ke oyo koma ka mususu na obeta mamingi atokana ke koisa pade lungana ayiko kende koisa pade lungana ngai nazo ko kalisusu tepo likambo ya bato wana ezo compliqué voilà le so bazui yango bakena ngo il faut ezonga baya ko beta ngala lembi abisa sava biso tozo ya wana ngana zo yana ya kovandisa yo to kenyela kango papa seri wana tema bazaka mekie et puis mama mwilu azalaki mama akoyuko bomba bato de Moïse wana tiango senga kaka papa tumbusi o azala nango papa de lunga na ye abanda ko vanda awa tala ba série ya kalanda kwana ezaka wana magre ebeba nzete bota place wana donc enda kwana ezalaka lisusu te mais eza place papa de lunga na abanda ki ko vanda et après tangu remise et reprise yaka ko salema na mama mwilu na papa de ngenda nde esika papa de ngenda zwelaka bato wana papa de ngenda zwelaka voilà lulendo wana akena ngo na kamba tawa kena ngo na kamba eke evandi dango na kati ya kamba sikoyo papa Tubusimo papa yebisaka yeke ngai na kobota maka na famille na yo papa kisolokele papa de lungana kolo Yesu papa de ngenda babalaka kaka awa na famille oyo na famille ya Tubusimo bango nyonso babalelaka na mboka oyo et puis tango papa Simon Kimbangu azalaka na prison na Lubumbashi ayebi esi lisusu papa Tubusimo nazo kende mena koya bébé bokomona ngai et puis papa Tubusimo azalaki awa akena zamba ngonga tango kokaki papa Simon Kimbangu atika nzoto wana po aya lisusu akufi po bitumbe ezalaki mingi soki asalaki réincarnation te mindele nde ti lelo bazaka na Lubumbashi bazokanga ngai mais tellement Nzambe azalaka ne mystique et puis pe Nzambe akaramaka te bango bayebi kaza na prison mais azalaki na ye papa de ngenda ye wana papa de ngenda azalaki na ye déjà et puis tango komi na temps wana obike tango ekoki il faut natika nzoto omena kozonga bébé et puis ayeko kufa tango akufi kuna papa Tubusimo azalaki na zamba tango papa Simon Kimbangu akufaki na Lubumbashi na kati ya zamba moni mwana moko ya mukie ayeko yebisa Simoni landa ngai na nkamba ngai na botami papa Tumbu ayeko lobalika mbango ekokisami alongwe na zamba akomi koya tango akomo ya ayeko somba meme asomi meme aye donc na kati ya famille ya papa Tubusimo papa dia lungana abalaka mama kiwasisulwa mwana ya papa Tubusimo yende abotaka papa Simon Kimbangu alobi Simoni abotami ayeko pesa ye cadeau ya meme de tata Simon Kimbangu abotama susu kati na bango donc maloba oya tata atikaka elekaka te esalamaka kaka donc yango wana toyebisaka bino tango bolobaka yo ikyangani mukolo kokufa akufaka te yeso ki alinga sala réincarnation akoloba donc nyonso elekaka bayebisaka biso avant donc yango bomona histoire oyo eleka na mboka oyo donc tellement na olinga na lakisa ba site historique yango pe na komi awa pona lakisa bino likambo eza très important merci beaucoup mabota na mabota bamoya awa koluka ngai Nzambe Ai, que